Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Vous avez besoin de la télévision, la bino pour la colère la journal, il y a peuple pour la peuple, la journal pour le chef de l'État. Félix Antoine, c'est que tu l'envoyais à Komaki déjà à New York, dans les États-Unis, pour participer à cette 38e session et Assemblée générale des Nations Unies. Compte rendu Nadine Assona. Reportage. Comment à New York, aux États-Unis, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aille pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, 78e session, au Yekosalema du 19 au 26 septembre 2023. Boyebake pour le président de la République et ça pour la 4e fois pour participer à Milulu Oyo. À cause de l'issue occasion et opportunité, na mandat Oyo et Zali Kosuka Kalamingite le 20 décembre 2023. Kaka ndenge ya kala akokutana na lisusu na ba chef d'état pe ya gouvernement ya ba différents pays oyo bazali membre ya ONU. Organisation oyo ezali na ba multiples défis. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye ko porter au étendard ya République démocratique du Congo en rapport ya thème oyo ekozala proposé awa a évoqué la question sécuritaire ya Est République démocratique du Congo où ils allaient continuer tisikoyo na 78e session ya Assemblée générale où les Nations Unies chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kokuta na lisusu en tête à tête na secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres. Boyebake situation ya départ ya ba casque bleu ya MONUSCO et kozala pe évoqué na masolo na bango. Bosimba lisusu ke président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a confirmé participation na ye na conférence ya haut niveau o ekosalema sur le changement climatique pe crédit carbone. Après à kokende na Washington pour na ko répondre na invitation ya ba caucus ya ba député afro.
Demain, on va se la primature pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé un week-end à l'Assemblée nationale projet à loi et à finance exercice 2024 évalué à 40 milliards 463 000 francs congolais. Nadine Sona, pas de détail. Yaba Warrior, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, lokola guerrier solo a déposé qui vendredi 15 septembre 2023 dans l'Assemblée nationale projet à loi Yaba Finance 2024 évalué à 40 463 milliards de francs congolais, soit un croissement il y a 24,7 par rapport à budget. Il y a exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Depuis avènement naïe na tête ya gouvernement ya république sous mandature ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a instauré culture moko excellence où ils a constitué pour na respecter ba prescrit ya article 126 alinéa 3 ya constitution ya RDC oyo ils a consacré na dépôt ya budget ya loi de finances au plus tard le 15 septembre. Chose faite, gouvernement Sama Lukonde Kenge a observé règle oyo. Na présence ya ba membre ya bureau ya Assemblée nationale na tête nango président Christophe Mbosso pe quelques membres ya exécutif national, premier ministre a déposé ba document accompagnant projet ya budget 2024, projet de loi ya ba finance 2024 oyo et ezali ko contenir budget moko eza présenté na équilibre na recette pe na dépense na hauteur ya 40 463 milliards de francs congolais pour na kotalisa dépôt ya projet de loi ya la finance na délai fixé na constitution. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na gouvernement na Mobimba Bazu ba félicitations et pas ya président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso oyo azanga kite ko rappeler bango ke session parlementaire ezali ko fungwa makala mingi te yango ezali essentiellement budgétaire. Liboso ya bapandisango chef ya gouvernement a retracé ba grande ligne ya projet ya budget 2024 na ba principale priorité nango bosimbake atika kite kolobela poursuite ya ba réforme notamment ya mise en œuvre ya PDL 145 territoires mise à travers projet ya budget 2024. Signal fort na diversification ya économie projet ya budget 2024 eza réservé na part moko ya motuya pour na recherche scientifique na kosukisa projet ya budget 2024 etiki processus électoral te bafo moko ya motuya ebongisami pour na bozali sinango. Masolo etali honorable Norombo Mbungu baki ba base ya honorable Norombo Mbungu bango nyonso basangana ki kuna na mwamba bazalaki na réunion moko kuna na complexe scolaire mama pemba pona ko sala évaluation to pe ko bonga mapona ba élection o ezali ko ya héritier mapinde miladi land reportage. Base ya honorable Norombo Mbungu bazana fièvre et ba préparatif ya l'élection générale ya le 20 décembre 2023 dimanche 17 décembre basi ya section Kisenso ya fédération ya Moamba bango nyonso basangana ki na grande salle ya complexe scolaire mama pemba na commune ya Kisenso ezalaki na cadre ya mobilisation pe sensibilisation pour na ba prochaine législative bango bazwa ki ba initiative kitoko après avoir koyoka ke honorable Norombo Mbungu azali candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Moamba pe provinciale pour la commune ya Kisenso na ville ya Kinshasa. Bosimba ke bokutani monene ezalaki bongo occasion pour la réflexion baye bana kotala tala mingi na complexe scolaire mama pemba oyo esanzaki batu pambate batu bayaki belé tomonaki présence ya madame Betty Yembu membre ya bureau politique ya Mfumwa Banga Moyo pe candidate na députation provinciale pour la commune ya Limité tomonaki madame Pascaline Mafuta présidente ya Ligue des femmes ya Moamba et basi mususu ya Valère ba permettre na présidente ya section Kisenso madame Jetou Pemba aye bana ko inviter ba mama nyonso ya municipalité na ye baye bana ko soutenir massivement double candidature ya honorable Norombo Mbungu na élection ezali kuya azwaki maloba madame Betty Yembu appuyé discours ya présidente Pemba oyo asengi na assistance ba garder jalousement identité ya Mfu
Fumwa Banga Moyo leader na bango. Réunion Oyo ezalaki bongo opportunité pour na honorable Nerombungu aye bana kopesa don ya maputa à travers base naye basi nyonso oyo ba réponda qui présente ba bénéficiaire bango bazanga kité kotalisa esengo na bango pour na geste ya générosité oyo honorable Nerombungu asali pe ba promettre ko soutenir ye na maponomi ezali koya. Mbungu topesi yo merci okele liboso musana yo esalima na nzela na yo ya nzambe topesi yo merci biso ba mama totomboli yo topesi yo merci po musale kele liboso esika nyonso yo konyata nyonso malamu epesemela yo biso topesi yo lokumu topesi yo pouvoir wana esalema sepeli mingi kozala toute première fois bana na kota na ma famille ke nazwa kado ata natonga ata moko na lata makambo na ezalaka likolo yango nde nasepeli mingi kuma banga moyo. Synergie des organisations syndicales et sociales ya République démocratique du Congo basangana ki pona kosala assemblée générale na bango pona o etali vie sociale ya ba agent public ya l'État. Reportage Gorting. 3 points à ordre du jour. Évaluation et engagement et gouvernement en faveur y a agents puis fonctionnaires y a l'État. Élaboration puis mise en œuvre y a politique salariale basée sur des principes constitutionnels y a équité, synergie des organisations syndicales puis sociales y a République démocratique du Congo. Balobi était bakor nyonso basigné na mbwe la loge 1 2 3 4 Pébibois 1 2 3 sikoyo nanu ba aplika yango te bate toyepe pona esengo te toyebi biso banso awa ezali Golgota na Golgota babakaki Yesu okuruze me biso toye kobaka moto moko te okuruze biso toye kobaka système oyo ezali koronge ba service na biso pe ba fonctionnaire nyonso lelo oyo enseignement inspection générale azali kosala sous mosala na yango te parce que l'émission ya ba cabinet politique na kati ya enseignement ekoti inspecteur asengeli ko contrôler ba école oyo ezali viable na oyo ezali viable te mais tozali komona école même ezali viable te ezali ko fonctionner na ba norme te moto ya kokangango azali te parce que inspecteur n'est plus dans des écoles à décevoir biso ya makasi pétrole qui soni na biso ba fonctionnaire 2 ans passés likambo ya ba NI likambo ya ba promotion de grade na likambo ya ba bengi matricule ya l'État. Bosimba que synergie des organisations syndicales et sociales la République démocratique du Congo ba invité ba agents puis fonctionnaires y a l'État n'entendu mobimba la République démocratique du Congo ba se mobiliser pour na contraindre le gouvernement à accorder nouveau barème avant décembre 2023. Pe ba élaborer pe ba appliquer les sous politique salariale na profit ya bango nyonso. La Masséon Soumoula qui est président interfédéral, il y a mouvement humaniste de l'éveil et de conscience Mwalamboka Christian Moutela Mayele à celui-là qui n'a base naïe, il y a commune à Selemba ou témoin événement héritier Mapinde Mpe Igor Tingi. Président interfédéral, il y a mouvement humaniste de l'éveil de conscience, mec na mokuse pour na ville ya Kinshasa, Christian Moutela Mayele, akitaki na commune ya Selembao, ezalaki opesi mbwambwa boyi, asolaki na échantillon ya base na ye pour na ba engin de l'air, bo simba kemilulu ezalaki vraiment ya kafu na bo komi na ye, Christian Moutela Mayele, président interfédéral, mec Kinshasa, botala ndenga ya mbamaki. Nambala moko Christian Moutela Mayele azwaki maloba pona ku expliquer objectif ya descente na ye alobelaki mingi makambo etali ko redynamiser base na ye ya commune ya Selembao pambate mokote abosani ke Christian Moutela Mayele oyo azali président interfédéral ya mec Kinshasa akozala bongo candidat pona ba élection ezali koya na députation nationale pona district ya Funa a redynamisaki ba base na ye atalisaki bango objectif ya bokutani oyo alobaki esengeli ba base bayeba na kotelema
pour na soutien na ye nyonso elekaki vraiment kitoko ba base ya commune ya Selembao batuna ki mituna ya ndenge na ndenge pe bazwaki biyano epai ya Christian Mutela Mayele oyo bazali kobenga cerveau ekemba bino moko boyebi ba ide ebimaka na mutu ya mwana mobali oyo bongo na suka ya milulu oyo azali premier suppléant ya candidat Christian Mutela Mayele alobaki boye elongo na moko ya ba mama ya base ya Christian Mutela Mayele wana toye pona ko redynamiser base ko pesa bango maboko ko talisa bango ke iyo tozali na kata fona pe tozali ko exister ba pesa biso confiance ba mona biso to mesana tozala déjà bomoko lokola libota pourvu que tout le monde ndenge ya kosala face na ba élection au moment important. To moni base na biso Selembao eza makasi po to kutena batata oyo akala o ba yebi Selembao tango zaki zamba sikoyo bazana makambu oyo bakopesa biso tangu masolo ekofongwama po to matisa papa Christian akende kolobela biso pona commune ya Selembao. Bosimbake ebandaki pe esukaki kitoko bana commune ya Selembao balobi Christian Mutela Mayele tokotika yo te kende se liboso ba ide kitoko oyo zanango ezali kaka yo nde ozali kobimisa bango nyonso balobi mokakoswa. Tobeta bongo masolo ya rassemblement des démocrates Tshisekedi Kumba Makabongo na mwana mboka Sylvain Mutombo ba présentaki ba candidat na bango ya na députation bobake pona compte ya Ngiringiri toza bongo na mwana mboka Mwanangani Mayemba oaza candidat ya Makala héritier wa Pinemi Igor Tingi ba détail. Commune ya Ngiringiri eyindaki weekend eleki ona oyo etali rassemblement de démocrates Tshisekediste oyo ekambamaka epai ya mwana mboka Sylvain Mutombo na commune ya Ngiringiri ezalaki événement moko haute en couleur epai wapi ba présentaki ba candidat député provinciaux na bango pe ba candidat ba conseillers municipaux pour na district ya Funa Bosimbake ezalaki bongo milulu ezalaki dirigé epai ya Carlos Kalonji nzete ya Bopemi oyo a représentaki Sylvain Mutombo azalaki empêché na cérémonie oyo tomonaki ba différents candidats ba utaki na 7 communes ya district ya Funa ba candidats députés provinciaux même ba candidats conseillers municipaux bango nyonso bazalaki présenté na cérémonie oyo Carlos Kalonji nzete ya Bopemi azwaki maloba pour na kotalisa importance ya cérémonie oyo bazali kotia directement ba candidat na bango en contact na ba base na bango pour ba baba nani ba ko représenter bango na cérémonie tout monde qui peut présence ya Mwanangani Mayemba Emmanuel oyo azali bongo enfant terrible ya commune ya Makala na mbala moko ba présenter ki bango nyonso ba candidat député provinciaux ba conseillers municipaux pe batu ya ndenge na ndenge oyo ba kozala ba candidat Bosimba Yemoko pe Carlos Kalonji azali bongo candidat député national Emmanuel Mwanangani Mayemba oyo akambaka les amis de Mwanangani Mayemba tango ba présentaki ye ezalaki esengo makasi botala bino moko na bilili ndenge makambo ezali kosalema bongo na sima ya nyonso yemoko Emmanuel Mwanangani Mayemba enfant terrible ya commune ya Makala motema ya bana Makala oyo bana Makala nyonso bazali kozela apesaki ba précision na Makala baye bakeno uzana bibliothèque professeur na kombo ya Mwanangani Mayemba o baye bi tangu nyonso na zakara bango na la bango na mkola bango alors na za fier ya komona bango ba na za fier ba komona nga Bosimba que désormais na niveau ya parti rassemblement de démocrates Tshisekediste va présenter Emmanuel Mwanangani Mayemba ezali lokola ba pesier déjà bokonzi azui flambeau azui bâton ya commandement pe atalisi poleleke azali candidat député provincial na commune ya Makala espoir ya bana Makala ezali kaka epai na yepamba te yende amemi kilo mobimba ya commune ya Makala Wanje Congo de l'espoir kumba makabongo epai ya mwana mboka maotone bakabola ki ba kit scolaire pour na bana nyonso ya commune ya Selembao sima na bango Christian Kengebeni terrain inaza na commune ya Selembao eyindaki na ndenge ya kosakana te mwana mboka mautwene akitaki kuna oyo azali kokamba ONG babengi Congo de l'espoir azali pe cadre na parti politique ACP Alliance des Congolais progressistes Bosimba ke tango akitaki na terrain inaza botala bino moko ndenge ya mbamaki accueil ezalaki vraiment chaleureux pambate bana Selembao oyo bazwami mingi na quartier Pululumbangu bamesana koyamba ye bamesana kotomba
tombola epo ete Maotwene azalaka toujours na bango. Objectif 4 nesika oyo ezalaki bongo kokabola ba kit scolaire epai ya bana na Selembao mingi penza ya quartier Pululumbangu po bana batanga kitoko. Coordonnateur ya ONG Congo de l'Espoir azwaki maloba pona ko expliquer objectif ya cérémonie. Bongo na mbalamoko Maotwene numéro 1 azwaki mbalamoko initiative ya kokabola ba kit scolaire epai ya ba élèves et sengwe ezalaki makasi bino moko botala ndenge ba bénéficiaire balobi. nasepeli pwana nini lukula boyo bana bango nyonzo bakufa natikala na bana kaka ya base misatu bakoko mutu akusumba kaye azala kuzala te Pululumbambo pa tusaka mimingi na Pululumbambo tuzana memekutite lukula mwana na ngaya yako mona bisu lelo mukolo lelo nazana isemo ya minene on a toujours des petits mao ernion susikaye en tout cas vraiment tozanga kate ya lelo pe susto 25 komona ye aye awa kosunga ba oyo bazangaki elongo na biso bato ya membre na ye otolinga ke mingi ye mokope mwana mboka Maotwene oyo azali pe candidat député provincial pour la commune ya Selembao na compte ya ACP alobaki boyi ngana ebisaka batu na za natif ya Selembao 48 ans na Selembao alors naiki lelo ko partager na bandeko bana baleki moi mukie oyo tozana ngo tobongisaki pona bango po to ya ko remarquer ezana bana misusu baleki misusu lelo na bazongi kena cité donc la batu bazo accompagner gratuité prônée par Mokonza Mboka et puis acteur il y a développement ndeto yaki lelo ko kabulana bango bikikaye po bazongela nzela kelasi lokola baninga oyo si babandeki kelasi bosimba ke cérémonie ezalaki vraiment kitoko misala Maotwene azali kosala na cadre ya ONG Congo de l'Espoir ezali ko impressionner batu même na ACP Maotwene azali toujours liboso. Kaka na masolo etali rassemblement de démocrates tisekediste ba présenter ki ba candidat na bango ya funa boye ba ke pona compte ya kalamu toza bongo na bongo ndalokwa Igor Tingi ba détail. Milulu ezalaki ya kafu na commune ya Ngiringiri epai wapi rassemblement des démocrates tshisekediste RDT na mokuse ya Sylvain Mutombo bazwaki occasion pour na ko présenter ba candidat député provincial na bango pe ba conseillers municipaux ya district ya Funa. Cérémonie ezalaki présidé epai ya Carlos Kalonji Nzete abopemi oyo a représentaki Sylvain Mutombo azalaki empêché bosimba ke na cérémonie ya présentation oyo mbalamoko Carlos Kalonji Nzete abopemi azwaki maloba pour na kotalisa importance ya milulu oyo parmi ba candidat oyo ba présentaki bango tozalaki na présence ya Bongonda Lokwa Stani Junior oyo azali bongo candidat député provincial pour na commune ya Kalamu motema ya bana Kalamu espoir ya bana Kalamu nyonso ezali epai ya Bongonda Lokwa Stani Junior oyo pe azali bongo mwana Kalamu ya solo azali kokamba pe fondation oyo ezali na kombo na ye tango ba présentaki ye ezalaki opesi mbwa aboyi nde na suka ya cérémonie Bongonda Lokwa Stani Junior mwana Kalamu ya solo oyo akumbi kilo ya Kalamu aloliboui lelo ezalaki juste kaka mpona koprésente batike gagnant oyo toza nango na niveau ya funda na national elongo na ndeko na biso maître Carlos Kalonji et puis na Kalamu ngai ndeko na bino Bongonda Lokwa Stanislas Junior mwana ya Kalamu ya Tongo mwana Kalamu ya Suks abotami na Kalamu akoli na Kalamu tilelo azana bino na Kalamu ayebi pasi na bino esengeli kopesa confiance na oyo avandi na bino mpona amema maloba na bino kino na niveau ya likolo bosimba ke lokola ba présenter Bongonda Lokwa Stani Junior mwana Kalamu ya solo lokola candidat député provincial pour na élection il y a décembre 2023 commune ya Kalamu nyonso batelemi balobi match eza kitoko. Asbel, jeune volontaire pour l'emploi. Oui, comment makabongo et pas coordonnateur nango Joseph Louembo. Bango ba sala ki salongo moko ya kafu week-end eleki. L'occasion ya journée mondiale ya nettoyage ba kombola ki avenue de la science na commune ya Gombe. Héritier Mapinde mi ba détail. Na cadre
cadre ya journée mondiale de nettoyage boye asbel babengi ba jeune volontaire pour l'emploi JV na mokuse oyo ekambamaka epai ya coordonnateur Joseph Luembwe ba kitaki bongo na avenue de la Science na commune ya Gombe mingi penza na quartier au commandement na bénédiction ya oyo azali ko kamba quartier oyo chef du quartier au commandement Mama Liliane bosimba que JV a travaillé qui en partenariat na bande ko na bango lokola ya Congo Green pe ya Congo élevage. Objectif ezalaki petola engumba na yo ba lokotaki plus de 1000 bouteilles en plastique ndenge bino moko bozali komona ba sachet emballage biloko ya ndenge na ndenge bosoto ezalaki na avenue de la Science kobana na croisement na yango ya 24 novembre kino na suka botela bino moko misala oyo jeune volontaire pour l'emploi basalaki impressionnaki population pambate biloko ya boye ezalaka mingi te ba volontaire ya JV bazali kosala mosala kitoko boye numéro 1 to coordonnateur ya JV Joseph Luembwe a pesi d'explication. Lelo ezali journée mondiale ya nettoyage. Na niveau ya monde entier, ba bénévole, ba volontaire ba se mobiliser pour na ko rendre propre esika bazo vivre. Na zasi ko sanate que sachet na plastique et vivra plus de 100 ans na se ya mabele. Et eza ko bebi sanatir. Yango souci na biso ezali ke moto na moto aye ba koma ko rendre propre esika zo vivre. Soki mabele tondani na se nango na sachet na plastique e kobota lisusu mbuma te ke oloni mbuma ebota biloko tokolia ekozala te. Yango lelo na journée mondiale ya nettoyage tosangani ba bénévole ya e-report na ba volontaire ya jeune volontaire pour l'emploi pour rendre propre avenue de la science. Bosimba ke na cadre ya journée mondiale de nettoyage ba jeune volontaire pour l'emploi ya JV na bokambami ya coordonnateur Joseph Luembwe ba sali musala kitoko avenue de la Science engengi ba kosala pe bisika mususu na ba quartier lokola au commandement pe sosimat musala ekokoba JV ba volontaire balobi ba telemi. Potopoto balonga pona bala na bino eza diamine eza repas complet kati na yango nous avons na protéines vitamine P énergie. Stéphane Skandi reportage. D'une génération à une autre, choix ya potopoto diamine et tikali na top. Ngai nakolisa bana nanga na diamine. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diamine. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Diaming ezali repas complet, protéines, vitamines, énergie. Et ça possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal pe pona pe bosepela kinango ça merci na Francis Kanzaloko Kazaki na sima caméra concours rédactionnel Nadine Assona héritier mapindemi ya superviseur qui journal au montage et sima makepa ya Christian Kengebeni pe Fabrice Lundomi coordination Stéphane Skandi ngam nous te rendez-vous mokola lobby au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yakanango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango
neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango oyo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ya batelefone to mpe bautilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino bagrand monsieur na bagrand dame mpe bapersonnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux ya bavoyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na bainnovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi